a expliqué ce qui s'est pas passé. Nana ko présenter ngai lisusu epai ya cour. Le temps que Zanazali epai ya général Ponde. Oyebi na soli na bato boni, bato mibale. Muntu ya liboso général John Numbi abengi. Abengi Ponde. Pesa ngana soli na poto. To soli na ye 3 fois. Na lobaki yango memi na procès. Azo yebisanga na kilubakati makambo munaki koyebisa Ponde te. Or le temps que Ponde azo pesa nga téléphone azo tia yango me libre. Makambo nyoso Numbi azo loba Ponde azo yoka yango. C'est en ce moment-là que azo loba kilubakati azaji koloba. Non, Ponde azali muntu ya Maniema, il parle ayoka kilubakati très bien parfois Numbi alo. Soka Numbi azo loba kilubakati asangisaka na Kiswahili. Oyebi que général Numbi alo bakalingala te, oyebi yango. Est-ce que le déjà général Numbi azo loba lingala? Ya loba kalingala te. Ya loba ka français, kilubakati Kiswahili. Azo sangisa. Ponde azo zwa ba moka comprendre. Mwana muluba nesong. Exactement. Ba auditionner ngai. Na pendant audition na ngai nandima ki présence ya Chebe ya te. Nania ki présence ya Chebe. Parce que boule na ngai zalaki ba me mangai na audience puis public de na lobby. Parce que na yebeka soki na lobby vérité. En tout cas ba kosi sangai kakawana. Na wanga ngai makambo ya Chebe na yebi yete na monaki yete devant Ponde. Parce que déjà général John Numbi yebisa kinga ko yebisa Ponde te. Na comprendre déjà message na bango. Le temps que tozo sur la babande cause la ordre anani ya président Kabila apesa ordre. Awa nawa Ponde nani Numbi abengi Ponde. Ozo appelle la président Talobi nani mon général. Nazuna noté. Effectivement président Kabila aye kobenga. Na yeba kindenge nini ke moto abengi ezali président Kabila. Ponde azalaki na téléphone mibale. Azali en conversation na général John Numbi. Deuxième téléphone est sonné. Abisi mon général, mes respects, Raisi Anaïta. Il parlait en Swahili. Anasema, Raisi Anaïta. Toyebi muntu mususu na mboka oyo babenga ka Raisi azali te, azali Joseph Kabila. Na comprendre déjà que azali en conversation. Ah, kata conversation na général Numbi. Ah, yamba téléphone mususu, ezali Raisi aso. Ponde azalaki malin. A lobby, est-ce que Mwilambo eko pale? Asema, oui, excellence, eko mbele yango. On est parti à eko simu. Wana is président Kabila. Ponda lobi soyana président. Ayambi. Eshima Raisi. Ayoki mungongo ya président Kabila. Ya solo. Abi Paul ukue kama jeshi. Usimwambie Ponde chochote mambo liona utaenda tutakuevaki utaenda Lubumbashi. Ça c'est le président Kabila qui me parle. Or téléphone les a dit opa Ponde déjà comprendre Ponde comprendre le message que de cette chebe donc ezana bakolo na yango. Oyebi nani batindi koyako zuwangai Aner baokal directeur de cabinet ya Aner kombo na ye Concile Numbi neve ya général Numbi Concile Numbi ndazala ki directeur de cabinet ya Ndarouesh à l'époque na un certain Amisi qui était le directeur des opérations na Aner oyo ezali na moyen dit bureau moko ya Aner ezala kawana directeur ya opération a un certain Amisi Moulaï babanda kobenga ye colonel nde bato baye kozwa ngai na auditorat devant général Ponde oyebi ava pesa bango pour le Mwilambo alobi nini na pesi bino Mwilambo il est très dangereux pour le pouvoir et très dangereux pour le président de la République il faut faire attention à mwana oyo. Qui a dit ça? Ponde devant bato wana bazui ngai na maboko Aner bakagule ngai ngana maboko ba témoin oyo mibale na kotanga bango je colonel Nzabi ya auditorat militaire azali retraité mais azosala na auditorat général ya mibale à l'époque azali colonel Molisho auti kokufa général bazo remettre ngana maboko ya Aner justice oyo ezali censé juge naturel na ngai adivrer ngana maboko ya Aner na kei na mwenye ditu kaka butu wana bazwinga ba déplacer nga ba keko bwaka ngai na bureau mususu ya Aner ezali na ma campagne nguma numéro 118 porte ya noir na sanzeta ya manga ndesi kawana ouais kuna na saliti le 28 badunguli ngai susu kuna bazongisi nga na mwenye ditu na sali 3 mois oyebi makambo na moni kuna kraka boye na makolo nazali na kaleso na yebi marque Puma rouge. Pendant 3 mois, nalalaka na kraka, nalamukaka na kraka, na Aner. Jusque bayeko condamné ngai. Olia gandeni. Bazole isangai. Na ba policier wana babandai kole isangai. Na lelo bazali na boy kotanga
kombo na bango pour la raison de la sécurité o babanda ko kenga ngai na aner jusque ba condamner ngai à mort tango ba condamner ngai ngonga ya koboma ngai ekoki ba organiser avion loué par le président Kabila tozo banga lisusu sonya ya kotanga yango te oyebi banani ba escorter ngai na avion kaka ba au cadre ya aner moko maître Mike Mikombe Nkulu ya mibale Merime Monga Mande ba au cadre ya ne bazala ki 6 mais ba tuna retena ke za ba tumi bale parce que le fait que na tukala ki 3 mois wana na yeba ki déjà ba kombo ya bato mususu à 5h du matin cargo mituka ya présidence banda ko kende wapi Lubumbashi nde sika batia kibiso na bato wana jusque Lubumbashi wo kokita na Lubumbashi oyebi ba beminga wapi directement na kasho ya aner pendant 5 jours comme misanga na kasho ya aner nde ba ye ko louer visa na centre ville oyebi pourquoi ba louer visa pona ndenge ba prometa kingai que awa il faut tobi misayo na bana na parce que ba yeba ke mwasi na ngai na bana bazali wapi Lubumbashi pesa biso numéro ya mwasi na yo to bengaye to ya na ye awa na bana to kosenga machine ya aner ba sala bino ba fausse identité na ba passeport ba pesa bino mbongo bokende 2 millions de dollars. Ok. Na bandi ko raisonner na comprendre ngana za officier de renseignement na comprendre des le quota. Et fait bazo senga numéro ya mwasi nanga elingi ba sala nini ba éliminer biso nyonso ekotikala na mito ya bato ba polo mulambo ndeba mu makomona kata mwasi na ya zalaki awa zalaka lisusu te. J'ai compris que balingi ba éliminer biso na bana nyonso. Na za officier de renseignement na sali bango eloko. Na zu numéro ya mwasi nanga na pesi bango numéro exactement dernier chiffre na changer yango. Parce que banda ko sila na 8. Na dernier chiffre na pesi 9 na yebike e corriger bango. Batouana Dieu merci na sambeli kaka nzambe. Mais yo oza nzambe obikisaki Daniel qui n'avait pas de moyens de défense. Pourquoi pas obikisangai un jour na pesa témoignage il a dit ouais ya tchebeya. Na pesa témoignage ke oza mobikisi. Te ko samela na sambela nzambe lobi prière na yo na yoki yango. Batu oyo batiki ngai na ndako me bakangeli ngai na ndako. Bakei ko duka mwasi na ngaba kende ko zoaye. Na lobi nzambe ayoki prière na ngai. Malgré bakangi ndako ngai na za soda na kosaki commando tikala to la plafond na kende. C'est comme ça na luki na toboli ade na bimi. Et si kabakei appelle bazo ben toboli plafond toboli batol. Oui. Parce que ça là qui na fenêtre moko. Moi ndako wana. Moi fenêtre moi toilette ça qui na ka moi fenêtre moke et c'est là qui na ba grille. Oye na tobola batol. Nazo essayer kobima na ba grille wana. Na moni kaka mutu et bien parce que na kondaki talaka ka ndenge na zali nzoto boy. Après na kondi na komi muke. C'est quoi na moni mutu et bimi. Mais poitrine ezo boya kobima. Na yeko réfléchir, il faut na changer pour position. Tango na bimisi mutu na sali boy. Na moni déjà oyo et glisser. Na grille wana ale na fenêtre na titi na bimi. Mais kuna esika ba kei na fenêtre yo lobi plafond. Non, na zaki na idée ya ko tobola plafond. Mais tango na côté na toilette